Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de... Bébé, attends. L'agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité des transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. La CPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota bandeko na ngai awa toza na commune ya Ngiringiri toye kotala lupango oyo eza emplacement moko ya bien eza entre direction 24 novembre na sayo na bakatikati wana oyo eza avenue soro matiboke direction sayo et puis oyo soro kitiboke na direction ya Prince ya 24 novembre. Donc début soit toyebi que Prince ya sayo dans direction sayo bazo asphalté yango eza vraiment bongo et puis soro kitibo et tout droit au pays ti na Macadam ya 24. Donc pour la meilleure compréhension le pan na biso ezali entre Prince 24 na Macadam ya sayo. Wana awa toza na ndenga libanda tozolinga sikotokota na kati po totala pena na kati ndenge ezali tokota na kati. Donc awa tokoti na kati awa totelemi na parking ya lupango na biso parking yango yo oyo eza place mituka ekozala et puis na gauche wana ndako tomoni ezali Guérit pona ba pona mutu akengelaka pona sentinelle pona donc mutu nyonso obokoki kocha wana po akengela lupango. Donc wana eza Guérit awa tolakisi ndako na biso na ndenge ezaleli likolo donc ndako eza euto tonga makala mingi te eza ndako asika borote bona ba place mosusu ba finition kutu esili bien te donc ba ça ba finition mais to tche déjà yango en vente. Donc on a le baki Guérit yango yo mais na minute eza na mutu oyo alala wana oyo akengela yango parce que eza ya munene. Donc voilà un peu structure ya libanda ndenge ezali. Bon tokota siko na kati to mona bandaku. Donc awa toza toujours libanda tolinga siko tokota nde na couloir. Donc a to lakisa design o bauti ko cha design ya libanda yango yo courant ezali mai ezali. Donc tolobaki eza na 5 appartements na CA to na 3 appartements. Appartement ya liboso yango na droite eza une chambre, salon, cuisine, salle de bain bafutela yango $300. So ito pusani na aweza escalier pour na romata likolo. Donc pour na romata na premier niveau to romata kuna poto laksape a so repusani na droite à place porte ezali a na droite oyo place kadeneza eza toilette pour na ba visiteur to pour na ba visiteur et puis na kati ya grille oyo toza na des appartements. Donc so tali en face na biso zo mona rideau eza wana eza appartement studio bafutara $200, studio toilette $100, $200 et puis na droite eza na sous na une chambre salon bafutara $300 dans la rez-de-chaussée et puis c'est déjà 800 à automatique likolo. Hein, to l'accès qu'on a premier niveau, voilà. Premier niveau yango déjà est bella. Donc ici là, ben ils ont un appartement moko to relaxa. Ici là, bien te dans la rez-de-chaussée to le bac ils ont 3 appartements. Des appartements, bah, une chambre, va foutre à $300 et puis bah, il y a un studio toilette, bah, foutre à 200, ça fait $800. Ah, tout maintenant premier niveau, beaucoup remarqué, misala, ezamanda, mbondenge, to le baki, qui misala, ezali, il y a mikie, donc il y a ma finition, hein, voilà. Donc, ah, toi, ce qu'on a premier niveau, donc, ah, to le baki, toi, on a des appartements, il y a liboso, il y a en face, nabiso, awa, voilà, entrée dans yango, fermé, et ça, la grille, hein.
prix yango eza fermé donc véranda na yo moko oza normal. Oyo epesaka $450 le mois. $450 le mois. N'arrête c'est $800 donc ça fait déjà $1250 et puis tu es que ça appartement oyo nanu eza pekaka 2 chambres salon cuisine salle de bain mais nanu et silité donc bazo louer comme ba studio place redo ezali studio so côté na gauche eza sur na 2 studios moko wana hein na coin kuna eza toilette donc voilà un peu appartement oyo nde eza na mwa ba misala mais batu ba louera yango déjà comme ba studio toilette ba studio quelque chose comme ça donc prix ya lupango oyo mobimba ba appartement nyoso ezo bimisila biso 1000 donc faut ebimisila biso $1750 na eta oyo ezaleli oyo donc ba oba louera ba studio sangisa wana et pesa $1750. Pour plus d'informations na ba oba kozala intéressé na immeuble oyo benga biso to solola. Bonne chance, bye bye.